Abonnez-vous massivement sur Cool Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Chaos à Washington. La réunion du Congrès américain qui devait officialiser ce mercredi 6 janvier 2021 la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre dernier a été interrompue par des manifestants pro-Trump qui ont pénétré dans le Capitole. Au moins une personne grièvement blessée lors d'une fusillade et la personne a trouvé la mort dans la soirée. Le maire de Washington impose un couvre-feu à partir des 18 heures. Donald Trump appelle alors ses partisans à rentrer chez eux dans une courte allocution télévisée, tandis que Joe Biden, le président entrant, dénonçait une insurrection. Avant cette réunion interrompue, le vice-président Mike Pence, qui devait la présider, avait annoncé qu'il ne s'opposerait pas à la victoire de Joe Biden. Donald Trump, lui, avait annoncé une nouvelle fois qu'il ne considérait jamais la défaite, ça n'arrivera jamais. Autre mauvaise nouvelle pourtant pour Donald Trump, les démocrates ont remporté une double victoire au sénatorial en Géorgie, ce qui leur assure la majorité. Des images comme celle-ci ont été habitués à les voir dans les dictatures ou dans les pays luttant pour devenir des démocraties. On ne les attendait pas au cœur de la démocratie américaine. Et pourtant, après 4 ans de présidence Trump, le pays est non seulement divisé, mais polarisé. C'est ça, démocratie qui est menacée, sous la force des militants les plus radicaux du trumpisme. Chaos à Washington. La réunion du Congrès américain qui devait officialiser ce mercredi 6 janvier 2021 la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre dernier a été interrompue par des manifestants pro-Trump qui ont pénétré dans le Capitole. Au moins une personne grièvement blessée lors d'une fusillade et la personne a trouvé la mort dans la soirée. Le maire de Washington impose un couvre-feu à partir des 18 heures. Donald Trump appelle alors ses partisans à rentrer chez eux dans une courte allocution télévisée, tandis que Joe Biden, le président entrant, dénonçait une insurrection. Avant cette réunion interrompue, le vice-président Mike Pence, qui devait la présider, avait annoncé qu'il ne s'opposerait pas à la victoire de Joe Biden. Donald Trump, lui, avait annoncé une nouvelle fois qu'il ne considérait jamais la défaite, ça n'arrivera jamais. Autre mauvaise nouvelle pourtant pour Donald Trump, les démocrates ont remporté une double victoire au sénatorial en Géorgie, ce qui leur assure la majorité. Des images comme celle-ci ont été habitués à les voir dans les dictatures ou dans les pays luttant pour devenir des démocraties. On ne les attendait pas au cœur de la démocratie américaine. Et pourtant, après 4 ans de présidence Trump, le pays est non seulement divisé, mais polarisé. C'est ça, démocratie qui est menacée, sous la force des militants les plus radicaux du trumpisme. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Cool TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.
avait dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te pour l'éternel. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela, kasi otikaki lola ye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi les mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobesu ezali, ote nalia natondisa malesi. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolengi na ngai, nakabela yoki bolenge na ngai, tala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo etesebaka te. Abonnez-vous massivement sur Koulimedia Télévision
Cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Grandpa Pig is going to